na lingaka likamba 12 te za caractère moka mabe ya mabe yango moni ba lobeso baza ko lela na ba télévision yango moni petit nanga na moni Olivier Tomboki azola makamnyo surtout parce que beaucoup ko vivre ndenge wana te na lobi mama na mona ki série moko boye nani bayaki na nani ne petit mignon Abraham wenge Tomboki po aneza mais ndenge ni bozo linga shai azo shai ndenge azola nanga na kisasa jiba azola nanga ba shai ngenge azo souffrir nanga boko yana na poteta ko yemba alimbonda combien de bana wenge bazo souffrir ba omona nde bazo souffrir comment boliba soki mutu mutu fali azio ayena yo be faire ayena e problème mais non nous réfléchir bon côté wenge te système mabe ko faire na raison hein ko faire ba doit bebisa musique za bana wenge bango ba ile impolitesse oh maloba na télévision mais mutu aloba ko bena ko faire soki musique e bebi le comme une impolitesse ko finga ta wi wenge bango ba ile maraba 12 ba belebele mais alobeza quartier là mais quartier là tu te yeba kango kana ba crier ba mbote là mais ya ba 12 ozo bengo 12 années namoni Piro Jean leki alobi maître moka beta ninja ninja penda ubike na ki passe mona motema est-ce que ninja penda est sportif oko beta porte-parole bongo pour la première boueli nini na kata maison mère bote ka ba avion te ba bateau uzomona ba comportement ndenge wana ba finga mu garçon wana Piro Jean libu munene libu munyero ya potote mutali kolo kilo okapili loza na potote na yebisio et gogo roi David azwa na brisette yo bossa na raté aganga la confie monoma yoka wera mozo simba artiste mais 12 uti wana pourquoi na mona mukomsu nani eboalote pas là ba betem batati le liso za roninga na paria est-ce que to koka tele wenge est-ce pas nani pas tabule ezaki bongo sio na kutana kina Yesu agologota ndenge na oyebisa bino bomoli na bimina ona live wana ya na eko baiser lisusu nzambe nanga na eko baiser nzambe nanga oyo batu bakomi kolobela parce que nzambe na bandina ina nkuku lelo to bimina mpwasa na koko bomba yete maloba na bino jamais koko pekisanga na pesa nzambe nanga ba bisu oyo ndiye mobali nanga je t'embrasse mon mari je t'embrasse bolingo nanga komba Yesu matili kono Yesu yazanyo sopo na ngai mutu akolongola ngai Yesu na motema zate na banda kina na nkuku lelo bimi na poisa komba Yesu dominer parce que Yesu azanzambe na bomo omoni nzambe to bako soko omoni mutu akoba na moni nzambe na forme c'était un aventurier yango omoni ba pasteur na obenga bango ba trafiquant spirituel ba sala makambo maman femme me plaît mamaki mon ancienne il faut que les même mon entier pas passer ba kisasa na problème na motu parce que Israël o yazo ganga yezo ngoku ta pe na Israël soute parce que soto landi bible lobi na yaki pona bango baboyi ngai et pesa meli mo biso nation à tous ceux qui le récit nation de nation à tous ceux qui le récit quand son nom l'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Israël n'est pas aveuglé. Bah éviter que Jésus oyo bango ba boma yende sauver. Il a fallu baya aya les sukozonga ndenge bible loba c'est la promesse ayi bisa bango ezanga mdo bomaki. Siko mutu wana kuna kutazate bango bazana ba guerre na bango na Gaza bazo kunda tongo medi poko. Siko oyo zo baiser wana so baiser ne mutu batamela ka ba cigarette wana. Mutu ya masanga wana Robert Poet. C'est lui. Mais tu as baiser, on a baiser, on a baiser Jésus dans la baiser dans mon bali. Abalate. Ah, faut pas soukolaye. Il faut pas soukolaye. Faut pas soukolaye. Faut abana qui colle baza bien. Tu baba utakuna, baba yebi baba za ko bangomba trop. Bana mona muke Jésus bimela kaye, Jésus bimela kana oya photo wana pesa kaye photo pesa kaye yango mona katambo na nango. Solo solo ekila baluki komi ko modiri tina mutu. Abina modi na longoli bilembo nzamba tsakati na yo Jésus supérieur ah c'est mon tendance supérieur na yo atana armée ba respectera mo lokuta mama non palo bikangambanga na oza liboma na mutu déjà tsenga dafu ba kende soka lobi aza mwana kinkole ngana ba mama de 5 aza mwana kinkole Jimmy Malenga aza mwana kinkole ba petit nanga Francis baze belé bana kinkole baza intégré aza mwana kinkole na lobi déjà vie ya mutu eza destinée
gloire mo ndongo zabo nzamba yebi na lobi na yo na lobi kuna makambo nyonso ko na vie peu importe de to ko loba nzamba yebi o appointa pona yo raison pour laquelle tant vous allez que ça va ko un jour ko na poto nana ndime ke lo ko boto ozaka na souvenir mona ka chakolela na télévision mukolo okufela ka mwana bo le batu ba yoka mwa batu ba seka yo ba chola yo aujourd'hui tu as des enfants et puis ba mibali quel mibali to yebisanga nzambe ne be makamara nyo surtout mais bata mokili bazako le baza so na ta ko seka yo le lozo sala ba formation mais neno ba ko ba mso ko sala te poza ma classe donc cela veut dire que ezana makamso nzambe mutakolo bateke na longoli makambo lukuta. Jamais une personne dans la vie peut ôter une chose que Dieu a mis. D'ailleurs, la Bible dit Dieu ne se répand pas de son don et son appel. FB100, le spécialiste de l'événementiel. Pour tous vos événements de qualité, par des professionnels, avec DJ, équipement, projection de lumière, feux d'artifice, fumée lourde, rideaux LED, gâteau d'anniversaire avec chariot magnifique, service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant, photo vidéo, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB100. After Adidas Arena, After Show, c'est vraiment chaud. Samedi 20 avril 2024, à partir de minuit, avec Ferregola, l'artiste chanteur. Après les spectacles de l'Adidas Arena de Paris, venez vous détendre avec la grande famille des Gaulois. MC Marlène Kassanga. Au numéro 22, rue Pierre-Grange, 94 120, Fontenay-sous-Bois. RRA, Val de Fontenay, à 5 minutes de la marche, face à l'OFPRA. Réservation et renseignements au 07 53 38 04 39. After Show, après le spectacle des Arena Adidas, Ferregola, dans une production signée Salem Service, Koloma Solo. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à votre branché sur Image Pro de tout de vrai des Gloria Olangui, la méga star de la passe congolaise, une américaine perdue au Congo, retrouvée en France. Je salue tout le monde là où vous êtes. Abonnez-vous sur Image Pro, vous ne serez jamais déçus sur votre émission. L'invite de parler. Je dédie cette émission à tout le monde. Oyo Balingaranga, s'abonnera à chaque fois là. Je vais directement. Mon agent privé assure Dézola, Rimarcadé, 31 victoires à 57. Merci à toi. Merci aussi à le véritable Kodia, Willy Moucheni, de bons séjours à Kinshasa. Mamé Mininzemba, tous Pépélé Yambetolo. Merci à Jojo Ngondaïma, la taille avantageuse. Je te salue à Jojo. Merci aussi à Choisi Matata, grand prêtre, le grand parmi les grands. Je te salue. Ange adorable, Choisi Matata. Pourquoi pas aussi à Yann, je salue ta présence. Merci à tout le vrai. Merci aussi à Venangaï de tous les pas. José Moumba de Cœur de Bani Barcelone. Cap Skinkela. Bonisango ya vu Roger Kinkani. Merci et de bons retours au pays. Nakata Mabela Bangkok Rami Amis. Après avoir causé un son appareil, on s'est retrouvé dans Kinshasa. On a un grand prêtre. On a bien un prêtre, Merci à Papika et Boss. Merci à Blancha Kabanga, Fabrice Semoule, les Bossi Mélangalio na Maboko. Pour les Ambo, on a bien quoi. C'est une émission spéciale. Je le reçois encore aujourd'hui. On va en parler plusieurs choses. Lui, c'est Maître Tourambo imbattable. Tout soit membre par rapport à l'actualité sur les réseaux sociaux. On va parler si un pasteur ou un autre tamboulami na quatre réseaux sociaux. On va bien prophète Yamikolo yo. Après ça, Contambo, on a mis à la télé, le prophète, apôtre, prophète Moïse. Deuxième chose, on va en parler un peu à Maman Gerta, à Bézara Jésus Naye. Il y a lié à Jésus Naye Mbanga. On va en parler sur la musique congolaise. Sinon, on remet que l'artiste a fait rigoler récit 80 visas. Il y a ceux qui mettent tout en bon maillot bien ensemble. Pourquoi pas aussi de Paris à Colombo et en base, babengango base. Affaire aux les cas entre l'artiste Héritier Gouti Watanabe et c'est le SRAM. Père de famille, c'est Léo Kobeng héritier petit avant d'acheter un andako. Ça les somme qu'on a andako à Montou. Si bienvenue il est avec moi au fond de la caméra. Merci à Faya Basket, Guy Basket, Chango Basket, héritier Basket. Mon adresse, je suis passé avec Maître Toura. Maître Toura.
Boni. Moi, madame Gloire Olangi, nous appelons très bien par la grâce de Dieu. Nous avons la grâce na quoi. On a qui anniversaire à jeune fille. Oui, oui, oui. Ah, na ebisio. Na ebisio. Yo chakite hein? Na chaki. OK, merci. Ah, t'as vu le bino bo salarié, c'est ça normal. Hein? Nanga pour ça na faux compte. Ah, moi là c'est quoi d'attendre la combo ya méga. Ah, méga au béga au faux compte. na ebité. En tout cas, merci mingi d'abord na yo, ndenge tokutani susu, merci mingi na profiter na pesa bana mbote Carmelia, mes jumelles que j'aime tant. Carmelia, trop belle, il y a Chrissy Vimboma, dit Miss Univers, très intelligente, il y a Melvin Mboma. C'est là, c'est l'aîné de la famille. Et puis, Bois Noir, joyeux anniversaire à toi, ma fille aînée. Merci. Et la plus belle, c'est Denicia. Et puis, Blessing. Merci, Mingina. PDG Brice Tanguy Loulembo. Le Brice Tanguy Loulembo, bâti service. Donc, vraiment, bâti service. Merci, Mingi, pour la Moussala, Zosala, pour la Bissouba Congolais. PDG Brice Tanguy Loulembo. Merci, Mingina. Proms Immobilier. Garçon moko na poto awa azotonga bandako na kisasa même na poto awa bopesi bambongo na ba chef coutumier ba meli benino bambongo doye mta osala makamyo so betika Proms Immobilier Construction BTP Michel-Ange Mbala aza na Bordeaux. Merci mingi na Sayo Basende na Londres, Nelson Yandela na Paris, Isa Basende ya Fada Basende na Londres, Flore Yenga, Mama Balasaga, Mama Gucci, ya Mami Kingwai, Echele, Die Malela, Francis Biba, Mams, Mama Bag. Et puis merci mingi na BBC Fungula na Louvière, Muturanga Ida Okapi na Bruxelles, Lesa Bango, Melissa Bango, et puis Muturanga Denis Marcos na Hollande. Merci mingi na ma question eza yo ba réponse eza. Voilà, Fondation Solange Mukwabo, je te sais là tu es na London, na mboka même nzema tout ce que peut mbetelo. Meta tu un moment première. Et ça la fondation on a lo bango mingi. Fondation ça la mambo bile. Ah bon? Baza fiable hein? Ah beaucoup la orphelin asunga batu bazanga. Comment na lobi? Solange Mukwabo. Solange Mukwabo. Wana Mukwabo. Wana mutaba ndote wana. Musa bango wana kombo na bango. Na pese mbote bipo na moni megrani la megastar alinga ko trop. Ouais, moi Solange peso mbote na fondation Choisi Matata. Ah ouais, Choisi Matata. Aza awa. Ah. Akomeli na tongo. Ah en tout cas mbote mingi na eba na sepela na mutu foko za na témoigner so za na bomo itangu mera kufaka basi bakundaki déjà na laki mukomsu na Saint-Denis na monika telemisi tar na e. Oh, tu raboni bien na yoka likambo ya kuti silbo na poche tant que mutu vraiment donc na sepela ki pena donc vraiment Choisi Matata place aux Holandangai. Courage à toi, place aux Ali, Moussala Malam. Voilà, ange adorable, des bons séjours ici à Paris. Bientôt on va se voir. Voilà. Maître Tchoura, première actualité, l'artiste c'est Los Ramo. Je pense que tu avais suivi son émission avec ton frère Nabiso par rapport à la guerre aux Oleka entre Ayena et Héritier Watanabe. Autobengé Messia, Chemin de la Gloire. Ouais. Héritier d'un album n'a marché. Ouais. C'est Los Ramo, Mamoraye. Wana petit avant d'Achenga bilo moi bon point de finir cause andeni par rapport à Badur ya Selos. Non mais moi je crois que Gloria Olangi biso tozana premier tozo souffrir ba artiste comédien musicien ba sportif na makambo ya ba mike boy. En fait d'abord je remercie d'abord Wata pour na album na Chemin de la Gloire en tout cas un bon travail à faire na ba remix so sali ya banzimo ba vema dilu ba ouf. Donc vraiment là qui que vraiment ninga lo ba monsieur le chanteur vraiment il a chanté avec son âme, félicitations à lui. En fait au monde biso na bino Gloria to botami na kisasa mais toza na ba promo ba congolais ba comprendre lo ba benga ko vendre pas mutu na ko lesa mutu eza défaut te yebisanga ba star nyoso biso na kisasa wana nani abotama na kisasa we abotama na kisasa bitanga yake akuta ki bandeko afanda ke pa bato bandeko na ko finga elelo jibem piana pareil ozwina ni King Kester pareil papa wemba uta kotela bino na lubefu na ni na koton peu comme ayena kisasa afanda ki pe pa bato yuko yebisanga ke lelo mutu rappeler ke na afanda ke paninga malesa to ko koma na niveau na pourquoi mutu nyoso tu na vie il y a un moment de haut il y a un moment de bas okoko vanda bongo yé c'est le na pesi mbote c'est le Oscar mutu ngai Poutine est-ce que yé zana bato basali ça été asali sena yoko kakendake abetaka masolo na zaki na ve na nga didi kinwani apesanga mbongo bonga salisa ke eza ekosalisa te abetaka mutu nga Shabani nonda tula eza kosalisa mais soki asalisi par exemple ndeko na héritier lisumu eza wapi lisumu eza te pourquoi faire ça un problème mais bon le bon dirait c'est l'Osra Mazar ranking chaque tout le temps il a des problèmes avec des gens. Ma PC conseil ne parle pas de Ferre parce que Ferre a l'ingaro sauté par oh, il y a solo. Charlie Prince Mutaloba qui a mon frère à s'appeler Adèle sauté. Il y a le bimba la morabi qui est Ferre à s'appeler sauté sa voyage à sous. Ah. Dire bon bah bien ça ranking avec tout le monde. Il faut pas mi benga comme on a aboma relation. On a Poutine, c'est Léo. Mais benga kami aboma relation. Je crois que à l'Obarango, n'engue na landela c'est le à l'Obarango na amna eteza ya ke na musique. Il y a zo monongo za na nenga business à musique mais ba miso bazo mabe
na nenga business ya musique etambola na onde yakenda kana ngobongo mais ce que bolobi que c'est le azama bena moni ba présenter que dernièrement photo ya mwana ya Fallu akomi musicien akoka pe ko tirer Marco Petit na so Marco atira gite alobaki bien pona ye oyo ngana zaki na fi contraire mona ke mwana na place neza na classe akoza na place ya musique telero fala que ne ba titi pour musique hein 23 ans c'est juste place ici la raté 23 ans baninga lero bazana ba école basotanga pourquoi ya ko sala ngo ata après pona nga vi nga tant que congolais pe o ya réfléchissaka mwana na place neza na classe ngana koza la mal placé na mona et ça y a une petite parenthèse mwana ya wera zotanga ti lelo babaza mikolo na yete exaucer na gladi ba mikolo na yete je crois que ba mikolo na métier lo bazotanga bana jibe moko na mona écoute ba tchaki na finance et bimisaki mobulo leki na ye moko na mona ya mwasi abengaka soki mwana musuku Dalida nani Soraya wana mwana jibe no mwana leki ya mwana fali moko bakaza avocat o mususu nani ya mwasi Kenaya yo alongola ki tatu ya bouger ki tatouage na ye wana asala soka avocat moi je crois place les na place mais tant que balakisa ki Poutine atira gite moi je crois qu'il faut faire la part des choses dans makambo na bango so pe so landela bazaka ba déraper ba loba kabilo balo moko sakanate mais musique pas sa place plus na musique. Et ça, la bango bien que bah dérapage, bah clash, et ça, la bango bien que la musique. Mais tu rentres musique à Congo et ça rassemble mon initial album faut distraire à qui na distraction pas ça promotion. Oui. Il y a ni tout hérité na promotion. Bozo mon a que bado bete ba pique comme on a c'est le aye nanga mkuna fabrigas pas ben hérité jeune talent. Ouais. Par contre côté tina ba live na ye. Voilà. Fablo moi bon. Non mais ça bien te Gloria. Na obio na sala no émission mon akisa to swana mabe na se rappela. Na epsa ki Gloria mukolo koma na poto ndena yebaka na baka Gloria dès ces 4 matins na poto to solola omoni lelo ozomona mokili différent ba camarade no bana kisasa so bosa l'émission ko monto bi mais ça la boye ponani ça c'est vrai parce que yo za libando ko mona oh réalité za yango te parce que tango zaki na kisaba yaka ka kuna mona na utobeta na France ba ministère lokuta wana na utobeta na France beta ki na CNDB na beta ki na image za la kate ba saper na zako so zako koso na soma kabila mba 20 000 30 000 bando fano so mona bango ba kima ba benga ko lisusu ba zaki na kisaba lembisa ki non il y a des conséquences Gloria donc il y a des fois tango komi na poto fomo na makamba la longueur bande ko na biso na bango ba salaire nga nazo condamner Fali nazo condamner Ferre nazo condamner héritier bango nyosu po bazui bana bazui ba jeune moko boye et pas na bango ole ba sala musique ndenge ba grand calé bazako sala ndenge ba lombo bazako sala ndenge ba tabule bazako sala bango bazui bana mo ba fingela ka bango bat siko ekiri wana nde yango de bisa musique nyoso tu isa na place na musique na biso Gloria yo vanda na poto osomona mutafingela Gims e muto Obe Dadju, aussi même Nino, où il a bêti 2 fois, a bêti dans la salle na Stade de France, où on a tous les deux dates ici dans le Stade de France, Moutouni n'a fingé les motos. Donc pour dire que il faut pas coopérer. Momoni bano nyo so mona no benga ba kermesse wana ya ba o benga ba royaume du mal ou ba empire du mal tout ça. Ce qui ka ba longoli ba na musique ko zotera makasi ya kosakanate. Parce que bango mbaza na base makambo isala makambo nyo tout. Parce que na mona héritier wanga na raté, qui avant de passer le haut. Bongo we lo bango supwani. Donc moi je crois que ce qui kaka mutu moka bimisa album onde Congola pesa ka ba piki mo bo kokate donc on comprend les marques et ça ça évolue pas au contraire fallait complémentarité zala héritier bimisi musique na eboye to moni ngona page à papa chéri to moni ngona page à wera to moni ngona page à bango nyonso pona ko lakisa keleki na so sali musala malamu. Vous êtes d'accord que musique Congo que na bon musique Congo ça divisé pour mieux régner mutu nga raté que mutu moi le kai na Congo pour jusqu'aujourd'hui on a suivi en bon linga tatika que musique moi le kai Congo c'est comme ça pays a commis sénateur ou ça sur musique était ou comme sénateur aux autres au courant te oui ils ont postulé comme sénateur moi na sous mais un sénateur au sala soute c'est là où encore c'est là où le la biso ngala linga vera a Kofelomide mais ça go para linga trop ko le kabato ba chaka maké la télévision na lobaka ne phrase mo ngalobi au moni Cindy falo pese album ya yemoko ninge tabule ya sala gina mbiliabel lelo tabule azaka soute mais mbiliabel soka ke na Nairobi ake partout akendaka achaka ka banzemo na ke Nairobi ake partout mais par contre Cindy fa yemba ka banzemba kofi or soka sala gina album na yemoko ya Cindy lesquels même 20 40 chansons ninge azoko mané sénateur to ngoto zalaka na Cindy ça comment va voter bon na mboka na biso provincial ba voter ozoka mona mboka na biso za mutabati ba voter provincial pour ezali ka munde les sans punda les ba tia osala musala obimana nga kuna sepela ke no pema na parce que avec tout ba mbigoye za ba loko na mona o so sala masala na musique asali déjà trop to épingler pour un obi loko ba ke no pema vous êtes sûr que Verambo ba piko ya message parce que na mona nzire ndenge parlement chambre basse na chambre haute bim sabat ba excusez mais qui sarabat ouais mona mutu to so mon bono mona grave libana so à côté c'est quand on dirait za les boules mais la rabango
on va rappeler, on va rappeler vraiment passer qu'ils amis. Si, la monnaie, ouais. On va rappeler qu'ils amis à l'époque, bon, pas vite caméra si je me trompe pas. Vous êtes sûr que quand tu as confié le être sénateur, on va bien rabattre à Boania. Oui, à ça m'a aidé. Boania, vous êtes sûr que Kofi Olomide il va accepter de piquer au Yazara, il va piquer à Zongisi. Va piquer à Zongisi, va piquer à Lingape, pour venir à Lingabeuse. Oui, Eliezer a ça là, on tire l'autre. C'est un député. Un député. Kasi, n'ambo la c'est tambola bongo. C'est n'a pas monnaie. Akoya nango yo bosadiete. Kofi Olomide, tozawa. Ba député ba eleka kamera. Ouais, et oleka, a oleka, le quoi mission oleka. Mais moi je crois que pour naza la sénateur, ngana kobo ya Kofi Olomide te batu ba bikatanga, toza na Kofi Olomide, Wazekwa, Blaise, Takumuda, et demi Jean surtout Jean Goubal. Baza bato batangi mingi na musique mboka na biso to baza bato bakoza na bango wana na ko boya te mais nga na linga te ba kende kuna nga linga bazala na ministère ya nini ya bango ya culture a Rwanda ndesika place na bango eza ya ngwana baye ba parce que biso na poto mona na ministère ya sport ba chaka ka sportif mais bango baza bato mazo gérer le bino mbongo bayemba te basele hotel ba komo lia mbongo nde balingi mais le ministère de la culture tour ya Didé Masela ya Barbara Kana Didé Masela vandaki na aibine kutu makamate ye Félix Mtachaye ko chana Barbara voilà je savais que mettre Touramoma Blaise de comment Soleil wanga lekane émission à Bosona politique Israël mutomba komi matumboli moko nous comprendre te Soleil wanga andimi ba komba ba nyonso malobi ke batangele komba falite pour émission fallait batangela ke komba Soleil. Non, mais quelque part, il peut en avoir raison. Parce que, namon a journaliste, surtout sur la salle d'émission, surtout netinga. Si on est dans un plateau, on a une question, on a une linga. Bon, mais ça, les journalistes, on a une question. Je crois que dans l'angle, on a soleil, on a monique, mais n'est-ce pas linga baloba makamuna ngaite kakangala lo makamba bato. Mais sango, na zo saïlo moko Gloria, sango moko Félix, on a sous journaliste était. Garçon, na ebisio, azana matumboli moko, on est na ebité pas premier ministre. Oyebi, ceux qui sont la référence bien pour tika plutôt le bagabo pour te aider que yazo ko lo makambote au fait sango azana prombino azana chance que nana ina ifasiki mais sango oui atanga azakini munganga mais azaki soki nini infirmier soki nani avec infirmier de Sabina Gambela voilà mais et ça lié ka ko kota na musala qui fait ça aussi bien ay maté batu grâce à pouvoir parce que pouvoir même de salia comme ninga zana tu peux se accès au toza na ngwana donc soki bazate ekozala pas si na bata ya diaspora kwa singaka EDS unga sangwa sala chaîne tamba bengana ke na Congo web na kufi ba bengani nga wana musala te to nenge mona Eliezer to chape ba mbongo bato chacha ba mbongo pona yi un héros voilà sango pe pare ya kotika ngo sango ayambi nani soleil na sepeli mais otune questionner ya fali pas ça na ngoni parce que yambi soleil azana album na nini azana générique na obengo liboke tune makamba liboke tuna fina artistique na ezana nini mabeta tune kaka ba miso yemba na bona quartier la terre o mona ke ba epata ya otanga ba lola banana bi proté bon timande ko na bino o na kata liboke na et puis azolo ba ozana ndeko na bino mo za bon sono azana vraiment voix le nyo surtout wana pa mona ki fallait asala ki image mona ka zo yemba sengi mai moi mais ça normal nani ngo ozana ataba yo ka pepe calé même ba pepe calé ba grâce chanter ba madilu mais il y a des fois s'il faut ko déraper siko yazo benge e bosono parce que to ko kande lo ba komba ya fali tika to aider pourquoi un chanteur yozano journaliste qu'est-ce que savoir ya ko benga journaliste ko benga musicien mone lokola ya sali ba preuve na ba Bercy ba Zénith Olympia azotoni sa sala ba 40,000 ba 60,000 personnes ouais ko benge boss non Israël mutombo non ça terrible yango ba tourna est-ce que Israël ayaka TV à politique changer côté ba téléphone on a solo na politique parce que ils reçoivent des ministres sont pas des politiciens mais pourquoi na simanaye boso na politique mais des ministres qui passent toujours na ba combat bat et puis alobaki ba le karawana ba pesa mbongo bango su ba yawana alobaka phrase monde à part Kofi nde aya benga ke bango tu ba yaka bango moko ayaka pas na été ba le pas secrétaire donc tout ça c'est que tout pas les pas secrétaire je crois que sango azolanda mutamande fois pe mais alobaki chaque fois maman phrase ekotikala mukolo Félix azate na pouvoir sango azasu journaliste était vous allez incapable d'exercer métier pour na ba dérapage na place ya ke na makambo et vous allez procès sur procès voilà conseil no kopesa soleil kasi par rapport ya ba non na soleil aza mutu nga to solani na téléphone conseil na kopesa na TVT mais c'est que je peux dire ça la promotion ya liboke na yo wana makasi asa la banzemu na makasi c'est un grand chanteur soleil wana c'est un bon chanteur hein de fois ça la pena ba preuve na ye ndenge olobi ba ute na quartier latin ba koti la ka falite azala ka na fanyo kenda kana ngo ye mo pa ko lemba lobi peto mo na soleil le peto mo ni kusa où ça peut que Jordan a comme kota banini ya ba Tanzanie bani musu pays wana Jordan chape date
ou bandi musique kala Jordan Koussa tata data Madeleine obe musu casino hein l'autre on se capone les on dit mata ko toni ça pourquoi pas c'est un artiste ah voilà pour nous hôtel on demande limiter non c'est pas ça tous a besoin Congo de la gaba ba mais c'est parce que Kofi soit comme nos sénateurs abeta sous concert soko mekika concert kasi papa tabule bakanga ga pas musée tant ba komisa ka ambassadeur alinga meka kende bakanga e akoka soute moi je crois que ba mission soit quartier latin ba chanteur ba sala ba preuve na bango c'est bien maman voilà vite fait maître Touramboma affaire aux les entre héritier Fabregas ou bien héritier jeune talent ah bon au monde ngana kopesa bango conseil boy na télévision moi je crois que baza na temps bango baza na âge oui il faut basala makambo yo Gims azosala basala makambo yo Nino azosala basala makambo Dadjo azosala ona muso bien so Clébac ceux qui bien ne ba komone bien te yo ba naza balongo na makambo parce que jeune talent ou pas jeune talent auto ose les abans makambo jeune talent nous la musique jeune talent ngolo bani Fabrice na maître na héritier na aza jeune talent non mais jeune talent ko tout son akela ba jeune na bango na kozonga na makambo na bango na kokota na ba jeune te mais nazo ba héritier azaki déjà na maison mère to mona ki Fabregas qui est un bon chanteur un bon compositeur mukolo qui teste ba image ezalite on héritier azaki déjà na maison mère bo siko soki ba bazo finga na jeune talent c'est par rapport à quoi on a tout une toeba voilà et puis Fabregas malgré yaki na sima mais c'est que Fabregas azaki pe na avance ko le kabatebele pourtant Fabregas asali ya mado wana obi na kana souci moko Fabregas sera kutaki kombela kino na moto nango les seuls jeunes on alingaka ningisa ba Zénith Olympia Bercy zaki Fabregas à l'époque na ya mado mamelo ko ne na ndimaki te soka chaki Zénith Olympia Bercy alingaka leka plein parce que loko ne tanga. Quand on parle de jeunes talents, maître Touramboma, par rapport que héritier dans l'album, quand il force ça, l'album est belé. Mais j'ai bien piano aussi, si je ne me trompe pas, j'ai dit, si je ne me trompe pas, j'ai pas cause on a 2 albums, banda c'est que j'ai pas ça. Somme dans un album c'est kaka jeune talent. Yango na lobi na yo que ceux qui bato azo réfléchir nengo wana ba comme musique musika te. Et puis bato bazo ba jeune talent na limite que héritier azo benga jeune talent ou bien Fabregas mo azo benga jeune talent. Les à côté, on a benga les à côté. Bato bazaka oyo bazo bisa musique na bango wana. Parce que lelo musique est un business. Oyebi wera na jibe barata makamba mbongo lelo bakosala ngo sute. Tango polémique na bango zaki ya bien wana oyo kotoyo mama ceux qui muta pese bango ba 2 millions et bako beta ensemble te bazumbo bazako boyat bango bazoke na ranking ya solo OK musique est un business alors la box c'est un business obligé bakosala ngo jour so ba tiembo faire boya kate faire le bakana saka dispo fali pas à dispo et puis ko yemba na bango ibali ateke ba fa na kata salle ngo bazo yemba izaka oya ya poser voix kei oya pas poser voix kei ba sangisi ale mote peli je crois yangona mama na lobaka phrase moko na micro na yo Gloire Olangi toza na makambo to rata na vie na zo moni ba artiste congolais oyo bazo kufa pauvre pona makambo oyebi eza na mutu moko ko so akopesa ba artiste lomo ba batika na bango pona lobaka na mission to na 3 catégories de musiciens ba batika na poto ba futa bango te bazo déjà de compte final ba kima ba vanda ba kima te batikala ba sala ka déjà lokwa musika sika na sala ka na déco so ko la ndeka libaya linga re lokote do ba te bele ba se bele on a deuxième ezaki ba via mikolo troisième ezali ba jeune oyo mais nazo tia kikonka défi à Rolande mission oya komela ngai Weranson ceux qui va payer 1 million balobi ke azwa wenge musique à maison mère Fere héritier Lacoste JDT Adjani bango su mutakufa zate ah oui akufela ka yani akufela ka minus base ah ouais mamusu ceux qui le va payer bango 1 million ba beta na stade ça de tonda te ata stade de France et tonda te ah oui, ce qui va payer 1 million. Stade de France, na bana wana nyonso. Bana ne nyonso kalaba beta na mama na tio de fike stade de tonda. Ah bon? Kofi Olomide, so ba lobi azu bana ne nyonso, alongoli mutute 1 million apesi bango mbongo biya na stade de tonda. OK. Jibe mperanda koza na prompo bana na ye ba Jino balaki ba grand chanteur e bakate eloko ni ba wela na Jino grand chanteur otika ekaka boy shay ngenge grand chanteur ozotika ba do traîner boy yuzo kanga makana bato ba osala apora mamtu ya makasi koleka bato ba libanda te soki jibe mpena pe lelo ba pesi 1 million biso bande kono so beta na bangona ba jeune na baleki na yowana bon benga ba baleki ba bosala ba bana misbata misala baza bato ba sala kana bango ba compléter ka bango ba otoni sa ba stade mais ba kotika la kosala yango te Gloria bakosala yango te parce que nyoka longo à l'époque tant ba betaka ni moko ba isaka babi zaiko langa langa ba pesa bango cité
basa ela bango cité mutu la mutazo anda kule na compte orchestre alobaka ni makambo na musique ezalaka te yango batikala ba pauvre ti lelo. Or à l'époque na so nyoka longo a insiste alobi ke bosa ela bango banda kuwana na sera Mobutu mametumba melelo bataka na banda yo kasi ba nono balinga bakufa ndenga zo pola elo na kata salle de morbo mais muso za kanda na ndaku na ye en tant qu'animateur maboyi ko sala bongo soki nyoka longo aboyi Redi kutalinga wale mamiseta wa baokima madilu peti akenda la aboya alors bakoyate bakokima. Voilà, je savais que Maître Tchourambo mon entre par le faisait des choses. Maître Tchourambo mon pengeli comme non ah ouais. Animateur au bien ratala quoi monene. Aujourd'hui, il est parmi batala qu'on négligé malgré ba criner ça la succès. Tu te connais corps na to monika c'est l'osram animateur. Le vélo on est au senga, aux zanga ba kunde mais na oya fait chaque Congo. To moni a 50 000 et déjà. Ba 15 000 pas marai moi na sali déjà moni mayele no yango. Sali 260 000 moni classe moni mayele. Mukika ko soup de batola na ndawa becho boko ah gloria. Parce que c'est impossible ya komona nono l'animateur ali bosso sala ki atovenga ki atala c'est nono. Ba crine nyonso ebetama na nina saiko et ça là le nyoka longo mais nyoka longo asa asomba bandako asa bien anginda na ba cria nono pe mutoki ya nono mais asa incapable ya kokunda mutu wana osumona te que ça normal te et ça ka yete bango nyonso c'est Léo à cause na mabena ye mais c'est un homme bien c'est Léo na mona na matanga ya petit na biso milor ça tanga kufaki c'est Léo en tout cas côté wana en tout cas na yeba taza na motema ndenge malgré ba clash na ye mais na matanga milor ça zala na matanga maître magusha alaki matanga jani na moni ngamo pe na zoki matanga mama na biso ya donc asa muto assistaka batu fort na comprendre mais eloko nono mama mais en attendant nyoka longo ba uto 2 millions bazut ba yibi 2 millions na ko yiba pe na poto ba bango benga ngo détournement bango na ba sam chinto. Oh, il y a pas besoin d'indambo. 2 millions. Il y a Sam. Mais tu rabi bobo, il y a 2 millions. Bon, azawapi. Sam tu as commencé à business class. Oh, 4000. Il y a Sam, mais c'est Samuel. Les lois sont à Lubumbashi, à Kenegeni. C'est bon on a sokodat. Mais basé incapable. Il y a repé ça moi c'est Madilumbong. Il y a repé ça moi c'est Pepe Calais. Moi c'est docteur Nico. Ba ve vona nyosozo mona wana. Mais ba on va zoler na mobambo. Je crois que c'est pas bien maman. Merci nengo peut-être. Comment chaque Congo déjà 60 et c'est 50 000 euros qu'on a mon accès à te. C'est 35 000 pour vite marai pas de 15 000. Musuye wana marai pena na ebiti. Aujourd'hui 35 000 euros comment la famille chaque Congo. Tabi maman est-ce que yo kondi mabena mbongo uti na présidence maman wana le wazambo. Wana mbongo président ba bi wana za contribution à président de la République. Yo tina président. Marai yo boko kufa un jour tiko sala biloko eza bien te. Makamba ya nani ya défaut ebimaki awa kaka bino olia mbongo ti lelo bokata ba 7000 ti lelo ve défaut ekindati na sukate. Mon appel avec chaque ça 260 000 ba kunda ve chaque lambola ta 12 000. Je chaque kongo za lupango te. En quelque sorte bana bazana ba locataire. Bana mi baleka. Bana za awa. Voilà baza ba locataire na mama. Siko na bo moto boye mamso zo mona ka papa déjà na bo moto boye ngapo na ngana oh chaque kongo sala ki en tant qu'artiste à danger. Azo mérité 250 mais ata ba 60 ba ko pesa na bango comme ça baba na ba lukata ndamba lupangu papa na bango kei mais bati karata ko vendre siko ba ko bengana ka bango te siko ba ko changer ka ba place te na cadre wana eza bien mais bato bazo so mbongo lokola marai ya sana nzoto makasi akosala pe échafaudage livraison mbona ni muté amabe andengo makamiongo moni bebe chanda kenda na parce que mwana no mbonga bato gerete bongo mwana osepela ndenge ni voilà mwana mutu na marai na la question mo e combien pour na moni Patrick Ngobi yona na poser mutu na wana kabate Patrick Ngobi na ebite mbongo neka na ete bana balia ka photo mo zo soutenir na réseaux sociaux ya Chiba Mbalo. Ah oui, akondi boy. Biye ya zolia fufu na pilipili. Batu balobi fali ya kosunga camarade mais bon sanke bakabona déjà na fala comment na ba seli na vérité. Est-ce que ça obligé faut fali aya kosunga bon Patrick pas kosunga ye bango pa kosunga pas ndeko na azali leki na bango. Parce que Patrick baza ba yaya ya Chiba parce que Chiba azali grand frère na ye Chibuse. C'est camarade de Patrick na fali. Azali l'équipe ba Patrick Ngobi na fali c'est fali ka porta charge. Mais yango konti bon na Belgique faut ka fali. Il fali yango azaka na bana te na bandeko ta kosunga. Butili charge ya mukili mbabo mutasa memi na poto na memage na poto. Amaye na Patrick Ngobi. Mais ce que déjà mutasa memi na poto bolingi suni. Et puis ba musicien nyonso zo mona wana. Soki basi ba memi na poto. Ko s'attendre te ke ba kopé solo ko mususu. Gloire na so makamba solo hein. Toza na la dance montana awa. Wera memi na poto à part ko memi na poto apesa suni. Mazo débira sa komida na poto azo bunda ye moko azo yemba nzembo na kota ba studio comment mutasa longo na exercice na poto siko zulu kasuni awa na
à répondre Moussa nam de ma bon poto hein babi Moussa de ma bon poto ah mais c'est que ce qui Moussa là c'est que Congo mbeko yawa mais ce qui Moussa là ndengona bongo po ani ba soda ba yakate ba médecin ba yakate banani tout ba yakate non je crois que déjà ça comme une poto donc ce que ça comme une poto déjà des comptes final makamno sur ya pesio mama akendo sala Moussa na poto ba sala kana bango eza nango kaka mutu omoni toza na promo ko gloire futu ba vérité bato bazaki na kisaba mesana ki tongo alala ke pa viena opesa ngelo ake pa prêtre ake pa awa na poto makambo ya la kate na poto prêtre Macron prêtre ba français donc tu n'as pas ozana tanto vano kasa ko ne mutu mo fa pesa ko mbongo au nom de quoi awa na poto bakabarate yango moni même bana oya poto so boti bango bo satane bana bakabarate omoni no buta bana mbala kitoko o ba opesa yo mais ndenge toka sonne ba sala ko na nyongo moko boye ba ko ba bula bongo te osoko mi poto ndeko na ngai lokolo zobela et puis muta soka mutu soin awa na poto zaka mundele muta soka mutu nyoso tout sécurité sociale ezali Lucas Semi kende ba traiter parce que soko la ninde ko wana ka ndo fali likame ko yela bala suso ye mutaliye o ka sa commission de na poto ko sala makamebele ayeka na yete batu mebele be fale na bango na poto batebele wase ko na bango na poto batebele wera ba jibe ba kofi baso vivre pe on a ni foko mutu moko azala et pardon makambo so ça passe le mettre toujours pe ça bon conseil pe ça na donc na Chiba na Patrick Oazobela Chiba mutazo Chiba na episode bela centaine na episode na mona ndeka photo ba publier on ça bon on peut se conseil papa bato ba ke falo sundoli na yo ndeko abosé conseil ezaka abosé aza déjà na poto aweza solution na sepela ka phrase moko petit nanga Sankara de Kunta lo bara mingi vraiment nzamba kutelo a oza déjà na poto parce que na poto dola la kanzala te poto doit comprendre te pona poto ko kota na Carrefour ozune logo lobi mi okena wa oza na nzala mtoka ngo atia mais na kisasa soza na nzala ko la na ngonde ngwana de toza na mboka oyo mundele oza na mukanda te okeno zo traitement siko yebisa ngai azo siko zo bela neti nifo mbongo ta kisasa parce que so bolo bibolo ba to za la ba réaliste fallait à traiter traitement ya poto fiche pamba kana mbeto boy mais asa commissaire na poto ba sungo kombe de tanga yaki na mona ki ondaza ki na libala pa mona mwasi mona biso pe na poto aboy na mona ki saki sala e ko kakite mais non je crois to ko raisonner ndengo wana te to ko réfléchir bongo te aza mona mobile aza mona mwasi te aluka a bouger ngai l'imbattable chura mboma atelema soko abiki akelo ko assistance sociale ba ko traiter ye abayini musala ko bosa na makambo nyonso mina lobi ya soki to lo bandengo na teke musika sika pe faze la wera pesa ke mukanda ye ona kenda de côté pas tous baza basalaka ba musicien so mona ka basalaka na bango mabe na bango bakasonde musicien ko sala te ba fenea musicien fa sala na poto muto abeta violent na concert à Papa Wemba ça PDG na Elf talaka PDG ya Elf ko obete loko na concert Papa Wemba po pese netini ça c'est vrai. Non, mais ça métier, mais faut ça l'appeler métier, Moussoussou. Voilà, nous sommes avec Maître Tchouramboumba Imbattable. Merci à tout le vrai. Abonnez-vous sur Image Prod. Vous ne serez jamais déçus. Merci à Solange Moukwapi Fondation. Choisis ma tata ange adorable. Des bons séjours ici à Paris. Grand maître. On te salue à Jojo Ngondaiman. Respect à toi. Yaoulé mon chien. Des bons séjours. Donc, on a caractère à Paris pour aller dans avion. Voilà. Maître Tchouramboumba a fait Ferrego la consort le 20, le 21. Rimer les autres, on a chassé qu'il fallait pour partir des sous les à corrompre dans la maison Schengen. Pour faire la solar, la maman, madame, comment on y a? Madame Moana Zarana, Madame Catherine a solarana et attendi sous les batindika à Chakal. Pour ça va commander pour commander pour les 20 va commander pour un compte sous les babes ça fallait muta tinzi bango ba le ba jazz ba sala beto abiso ya oh ya solo mais moi je crois fallait akomina na Congo fabo ya na ba visa bato je crois to ko réfléchir bongo te et puis vraie concurrence ezalaka soki nga na sali botika e pas sala parce que ndenge ba mesira ka bango ndenge ezali faire na fait aux générations parce que déjà Papa Wemba déjà azaki mingi na batuni bato ba nyoka longo banano na basi bakei sikoyo totika ina génération wenge bango basi baleki sikoyo totika ina génération oya bango fali faire na bandeko nyonso bazana sima wana soki fali asali asa na intérêt ya koboya faire asala normalement fatika penda ye asala batala sikoyo musique ezawa bazo sala c'est ça la concurrence est loyale et puis c'est déjà retard asa joue déjà plus de 80 visas c'est normal et ça mutazo beta des fois Adidas Arena et ça ya biso ya ba congolais ça ya ba français et ça na port de la chapelle donc déjà ça la nengona ozana droit de ba peso ba visa ebele nenge mona monstre nenge mona ke wana Félix Wazeko yeba ka koza na ba 50 60 visa déjà ba on peut c'est pour ça le kutate ta ba robeta sal ba moni Adidas Arena
obetaka musique on a combien de personnes onga bango bakisa babale makambe bele on a obetaka na 60 personnes mundele kune pa na kipane te beza normal allez taka batona baye ça asa zuna eto le kakute tapo wana tous la journal le 21 le 21 le 20 et 21 toute la faire makambo ko sala na stade wana so akokenda ngombango akima na côté Aubervilliers so akokima na côté Château Rouge yeka voilà maître Touramboma Rimer Rotambola na benga ngo Rimer tes informations au grand tour ya TV atanga na ina Virginie manga appelle sibiso ke Kobi ava kufa akufa na griffe ya Adidas nga na yebi ke Koba kufa na griffe ya Nike na contrat Nike pe Kobi ba keti na tout ya Nike ba ya Adidas ba opesa ngo l'artiste fait rigola. Bon ça peut bon ce gars le bingo ça fait partie en tout cas Obi ko kongola bimisaka makamo oko pasuka mutu na plateau à télévision. Oh, nga eloko mona sepeli Adidas aliboso faire azako salango ya ofele. Bato asomba Adidas ya ofele. C'est que moi je n'ai pas aimé. Parce que niveau faire azanango aza niveau ya star moko intercontinental. Et loko nyoso bando lata phase na bénéfice nango. Voilà. Ce que ça le la latine eloko pona sandi. Yes, bango baza subata ba sentimate. Biso kutu na box. Même ndenge mona kanani mutulanga nani oyo ya biso ya boxer na biso nani Martin Bakole même grand frère na yo za na Afrique du Sud Junior Makabu soka lingabu ngoni marque elati saka yo wana eza marque ya bato abina il faut latango ba pesi mbongo siko ndenge ya combien plus fort bon là taka Adidas ndenge on a pour Adidas non na c'est pas le quoi na moni bela pousser na Adidas il paraîtrait ba signer ba contrat mais Adidas mais c'est comme ça il y a peu pourcentage siko yo ba côté la belage Adidas ezo soma mpona moto yo le coup là ça populaire boy soka silisia wa to kene na Londres to kene na Allemagne to kene na Adidas yo boy si yende ba bando c'est ça et ça ka bongo c'est ça mais oya koloba ko wana na ko tati gloro like ba ko ba bombarda makamo ko ko mayo Kobi akufa na griffe ya Adidas to Nike mais azaki na marque na yimo ko bango ba Kobi wana ba signer contrat na Nike azana marque Kobi kecha Kobi ba yebi voilà mazana azara azota ba Nike ba ko sangana po comment ko s'associer c'est normal mais azara Adidas je pense que le dernier contrat il y a Adidas avec Kobi c'était en 2003 si je me trompe pas si je maîtrise le quoi nazo maîtriser en côté mais na yebi ke Adidas c'est quoi ezote kama pona faire c'est bien voilà maître Touramboma Ferrigol arrive avec 80 personnes voilà. Selon Rumeur d'aujourd'hui mais les gens disent que pourquoi les artistes et comédiens au basu visant à s'immerser le bango babeza sous les tesa fali comme même jour il y a concert il y a Ferrigol non eza rivalité mais ça pèse pas yo ça si le comédien au bayona leki nanga Aisha na moni nani Jérémy Mika Bongo Aïda Charlie est-ce que bazana poa penda ya concert ya faire to réfléchir ba concert à faire déjà ba billet c'est somamaki batu bazana ngo tous les deux dates siko na batu ba yena ba ko jouer no salle moko bango ba ye soko anniversaire so ba yema comme na bango ya fondation ba o faire azo beta na ba salle o ya nzamba salika mikolo pour nzamba auto sala sala mikolo après ça maile ba sala Adidas arena na ka mikolo donc ça n'a rien à voir na cadre de la concurrence c'est normal mais ça la makati tant il fallait que na ko beta na stade de 20 mai et na stade de Martyrs c'est le akenda ki palinga ke na imikata na mona kutu nani wazeko nani ngabetaka na stade la coste c'est pas beta la machine fere moko fere betaka na stade de Martyrs la coste que nozo banganga soki 30 ayina bakura na machine na boîte de santé municipale et ton nakipe mais voilà et ça normal les a concurrence mais ngapo nga ba ko calculer makamona te je crois que base à la focus na makamona nga concert wana bonne chance à l'artiste Ferrigol rendez-vous le 20 et le 21 avril mikolo ko mo malamu na ye na lo bra bien ngaso misolo binanga na zaka pa na misente na mo mikolo ngolo malamu faire na sepeli et puis mutu na yo atako lingo to oui bien na ba raté to ka bino le 21 avril 2024 Adidas Arena avec l'artiste Ferré tous les Gaulois les gladiateurs Boya Paperve Arzana c'est pas banzembo belo bolinga kitoko l'artiste a certifié bino voilà parle maintenant d'Ambazi Bourgeois 14 avec l'artiste Fallait pas aujourd'hui zéro vocal zéro chant zéro vocal zéro chant mais kasi zo ka longo ya zo lo babongo alobi bongo azana pesa nga nzemba basi bongo musicien ba yeba na vocal te mundi buto yeba na vocal mundi natango vocal à Mundibu. Et Kozang, Bolingo ya 3 points, Bolingo ya 2 points, Bolingo ya 4 points, ça fait ta canne. Oh, mais pourquoi tu n'as pas Mundibu, hein? Mais pourquoi le Mundibu?
tika wana lingo inako sa ayebisa nga za les plus beaux ya ba mission nyonso mundibu ya ba génération nzembo lingo nozana nde yango na nzembo ngo yebanisi yango na ngone utoyeba mundibu apo depuis yanga na yo na lola na motema na ngai oyebi na raso na landio na télévision bazo lo ba mabe ya faire pas gloria ok ba bité que gloria za petit affaire ya kati ya kosakana te soto bito pesa ba donner même bino bokam boye sima botika ko manene traîner ko ba boye sala bien mama toyeba fali na éternellement toyeba fali na nini na nje mususu ne kokoko toyeba fali na pharmacien toyeba fere na vita imana toyeba suna nze moni epa wera kuna toyeba héritier lelelo na moni ekoki eske do musicien bayembaka ye na ba dire nyonso asali boye na ta nzembo moko tia ou bien vocal soki ambasi et puis fallait pour ça déjà 80% ils m'ont dit ça là on va ça là mais c'est normal fallait article aux ana orchestre voilà mais ce que vous comme bon année parce que Michael Jackson so botangi nanga ba mission na ah gloria lelo bena aux terre mais na lobi comment expliquer mutasa lo bana bino kazaka no orchestre c'était un groupe d'accompagnement fallait ayebisa bino ke ye moko sala ka makamuna ye plus de 95% doit sala ka 5% sur 5% on est kenango wana et ça et les autres et puis ambasiste soka aza bon chanteur ayemba asala album asala banzembo ndenge baninga bazo sala mais likamba ko longona eza non un événement parce que eza ka lokwa nzete zo kwesa makasa nango eloko eleke bat babi alongwe ma abc fali te basuji kama conférence de presse c'est normal ba longo bongo même yemo pe nani fanjo ye perso ki mise en disponibilité bongo mais yazo ki permission album voilà mais après il ko mise à donc ngai pona nga commencer yazo ki permission ba permettre qui non événement ambassi à côté soyez les bienvenus au côté ce qu'on a mulongo ya ba héritier yaka lokola ba bigobino mundibu yaka lokola petit na ngayo musubina filet nani sut kota siko wana 14 ans oh le bige mamsu na mutemo yo ba pesa ki yote wasala ke lokote allez bimisa biloko mais na yo ki bakali azo lobo akepa kofi c'est long rumeur mais ngana moni na studio ande na studio ah bon na studio au moins ce qu'on a ce que so moni mutalongo boy y a un problème pour azu mo na studio ndé pour il y a 14 ans ça bomba qui était mais siko tout le baba bazako boya yembo nzembe pas fali pour siko longo baba ko boya cha nzembo to ezaki ndeni on le jour on va voir l'artiste ah faut yambo tourner na bo ça ko tourner question wana te 14 ans wana ba boya ko cha nzembo ou bien ozalaki na nzembo te il fallait apesa ba misa ba nzembo na orchestre oui apesa ba kamba il pas soki yambazi azana nzembo moko ba faba mana fali je pense yango dans un studio na nzembo ne mo faba mana fali yango ke na studio ponga na mona ba kusto bazo ba nzembo parce que na oyeba ke Kambocha yembela rave David Mukeba il fut le conseiller du président de la République Tshisekedi à l'époque yembela zara architecte na Lubumbashi non événement à côté na kura ba jeune na yenyo surtout soyez les bienvenus à la musique mais ngana ko pekise kaka ke ne bitumba na falite au moni soko longo na orchestre ndenge moko na yesa ka petit na nga Jesak na o musuna ni nturanga nani c'est un play un grand parolier mutamaire na lobaka na ye soko longo esika ko kende bitumba na esiko utate parce que ça na un moment au suka na mire ko constate que soko longo le pas jibe fingi jibe wera o sepela na yo OK soki bayebaka traçabilité wana yango moni bazo ba monsieur belé toi les okufa parce que au mona bato mo yo finga olongwe pa waze kwa finga ye mais andimi to lebo que n'est pas karma pas zoyo OK lobi soki pa wera ko zo même so utiliser ka lokola ngongi mais musu kuno zaki mutu mala moi je crois que soki bolongo bokabona kaka bien et go sala malam voilà bokabona kaka bien go sala bien mais tu auras vite fait le cambo yo au pengon pour parce que vous avez parlé de Jesak est-ce qu'il y aura moyen au sengela Just Diene parce que senga qui permet so ba ko senga à ça côté déjà à ça côté déjà Just Diene ngai pona ngane na zolo bawa en tant que pour voir quoi bena donc wana mutu na ngai donc je crois que j'assume parce que ngapo nanga eza fête culturelle pays vie ndenge déjà bazuka ka nani jote bazu nani Evida nani petit soir dans la Bruxelles nani o imanzembe kolonzembe Evida o mulai Chéribe ça va nani Vicky Naxted mususu Lisha Chombo ababongisi voilà neka bazu Lisha Chombo ne basaka na premier to wana ve na bango eza normal eza vie na bango basane tout anaka bezaka bongo bongo tango tunaka waze kwa bongo vip kofi pe vie na ye mais isala moko mo ndi pa kangsana petit na ye
déjà dans normal papa wemba kutu na kofi bakenda tina tribunal ça passe donc ça la makamsusu ya normal donc ngai po nanga lokwa lisha tomba zongi onoka panga na États-Unis fu ba ya na ye parce qu'on a cerveau moteur waze kwa na bike akozwa mbongo azwi mbongo déjà be na ba biyo ndenge ba ndoteka ma déjà ba benga onoka panga lokola ba jeune na baza déjà jos yekuta za mutu to sambate obligé déjà nalingai bazwelanga na mono abinaka nzembo mingi kolodaso yibila moto na moni azongi sio pa wera mwana muke gabana ya ye wana baluka ye comme danser andoko yemba te moni mekuna zo yemba kuna zo bina donc ba wase ko zaka chanter pa wera andoko mama ba ko utiliser lokola ngongi basuna petit pays fipe faya petona ozaki mwana muke pole la koli aza suma muke te azali atangaka ye te atangaka ti elo azali pays fi azali bazwaye ngai po nanga nalingaki je saka zala OK nalingaki pe nani muturanga eza nango petit awa sans la pardon souhaité omoni mais monstre eza bakanda ya papa bango mibale wana nandimi te kanda o jesaka lobi eleki oya loba pona kofi me bayokani te nzambe na sata bayokani nano te tilo tozela bitumba po tilo basola kutu te bapesa na mbote te me bango basi bayokani avant donc c'est que ceux qui déjà na mutu mususu ozoyokana bongo bana no moko musical peu importe ba dérapage na bango oui dérapage za mabe na so favoriser dérapage te ezala que jesaka finga ka chaque jour azeko na télévision et c'est pas bien na ko favoriser pe nani ndeko nanga na musuna ni set and play chaque jour bongo te mais c'est que je vais la paix bango ba contribuer mingi na culture tata ya mabe na zo pesa bango exemple moko foi ba ko couvrir mutakala noé bana mo mo tata na bango langwe masanga langwe mutakala boye biloko nyosu likolo boye bana wana moko na banga bien otoko mona te moka zuli puta zo zonga sima azipiki tata na ye ba o musu ba ba mona ki déjà ke rencontre père nenga lali fo to moni bana na balakela magi mabe donc eza na ba défaut musu ba papa bazana ngo il faut ba ko bomba mutakala ya noé bazata tata na bino OK de fo ba ngapo na ngai ezaki feti moko faina mona jesak na moni Jos Bercy vous déjà partant il est déjà ndako banasi il est déjà partant il est déjà ça wana po ya ko pa na kanda po lelisa waze quoi akosa ka kufi kuvana na Bercy eza Bercy eza kabuya wana bato so vaira wana okese fuza mutu na Diego bato na misato so vaira wana okese fuza la motema talaka mutu akosa ni kokufa président so bengem na allo asu téléphone apesi mutu soupe président ngai akufi bena ya solo abite ngai président ya solo akufi bena me mutu azala ye amuna ki amogra na eso artiste wana eza pasi pona kuvivre na bango donc je crois que pona nga na sepela na dérapage wana te c'est d'un play na lingaka ye trop un bon chanteur un bon parolier ayebi makaka musique mais je crois qu'il y a une chance à reçoit la musique et parce que ça la bandem voilà voilà je suis avec maître Tchoura et puis je sais que na compte Tchangu fa kitsabo mamo akitsa minduki na se Tchangu azo la minato sola bien et puis to ça la négociation to ko solo la soki bango ba boy to ko kenase na se to convaincre bango voilà rendez-vous le 1er juin avec Monstre d'amour Yalemba je te salue mutunanga moko je te salue et puis obi ke Yalemba obi ke mbote belé na obi ke Monstre il faut féliciter le 1er juin obi ke ba ministre belé ba beta ba yimba ba nzembo bika ba frontaka ta ba salo wana te te ya lobi asala plein ya na ya piaka ya bato oyebi na musique na biso oyebi na musique na biso tozo bato lokola ba redi ya misi ba grand chanteur batika lobeta ba salte na ba tibi do ko telemo ko salte redi pa auser na banzembo na selef so nda banga te ya lobeso na bato ba okima la te ko réciter en acoustique na alobi bato ba okima azuka veduna na ba okima te veduna na okima te alobi bana mais fa beta na bana ba souffrir na bango te banzembo lokwa kala wana te bana wana ba yembaka na ba yembaka bien loka veduna na mona rap sur na 40 ans redi ando bunda na banzembo te avandi moi trop veduna na avandi moi trop fazonga azongi au travail déjà c'est bon azuzu quelques musiciens côté oya potolo te ayaka na bana wana pour mona mutu lokwa madilu grand chanteur mazu chance ko sala basalo wana te na kisasa bat no so sala ka makelo na même onde mutu nga manda chante grand chanteur à Londres et momona ta salle moko mona ba ko confronter salte na moni mikolo ka karma pa lobi azoya na Zénith donc eza batu mususu bato zo finga bango kaka po musique yango ezaka compliqué muto aozaka ndenge na fo pesa ke moi minimum parce que ça blague te oya ndenge na pena nga yaka na Olympia boy bou plein ayepe na Zénith boy ba combattre ba déranger bato bayaki do lelo
gloire na ndenga mabete bato babeta stade so ba tanga 5 personnes babeta stade ba ozang sai c'était ba chape ba tout ce que to bossa na ku bébé nanité bébé sous zappé voilà est-ce que ce que batangi lelo JB Wera Kofi Kester Papa Wemba bakangi stade na histoire bata stade Margué qui grand chanteur na bango Margué qui grand chanteur na bango ndenge mo pe on Olympia na Zénith soki lelo babimba na beta Zénith so batangi Fali Fere Wera JB Kofi bakotanga pe na waze kona kati quelque part sikoyo pona muta ndenge wana batangi so bakanga des na mois de le 2 juin ya koti sur na kata histoire donc quelque part yango moni faut que féliciter ka ko pesa e courage et puis bana matete bazawa yebele biso bana matete to ali na bana nchangu e otonda journée wana batu baya kotala ba petio nde ba kosala musala basala musala yosala bien ndenge mo pe nani Fabregas na oza na casino batu baye belé na moni sunani mais ça quand ça presque quand ennemi a pona ba to tala na TV to landa kina aloba ebongo to zala musika na nandimite Fabregas akolo abonga zo kanga Fabregas olobi ndengo na poani aba to tala na TV bien ba chroniqueur nyonso to kongola chroniqueuse nyonso aba majorité so moni aponi poni ba chroniqueur ne ba osale ma promotion quoi anyoka mi pe mingi ba fingi pe na ba chroniqueuse wana za pe na raison hein ba sosola Fabrication za na muta finga mana baboka batora pe ya za la kati hein mama finga ma kofi pa finga ma ba wera pa finga ma wera ko tina ba réseau kutu bon ba mitema ba teza différemment musu Fabrication ko gila été voilà le rendez-vous l'artiste Fabrication te soutient moi je te soutiens je te soutiens ça mon soutien parce qu'on a passé des beaux moments ensemble tu parmi mon garçon to vanda to seka to na to liana biloko quoi na lata vraiment lambo longolo pesa donc bon et wana ko lobango na TV te biso moto yebi biso to yebi batika biso to lobaka na lata vraiment chemise longwana balabala kabina to yebi l'artiste Fabrication featuring avec des pliques pombani to baso yemba susu bana studio na poto pombango pe chance na mona sali conférence de presse na Champs-Élysées yo nani pomba na komi na mbonga zo batama ya ekolo nini wana musuye wana wana muluba mélanger mélanger pour moi na biloko il faut expliquer biso zo mbonga belende wana ndere non déplique na zone dimate obiki na moni image ya déplique na Champs-Élysées ba mindele wanga ba déplique ba kosa biso bazali ska bazora mbo c'est un garçon intelligent très bien déplique mona moko très poli très bien featuring na bango point de vue kitoko na osepela mingi bayemba bango ba na famille c'est son frère bayemba na bango baza bandeko bayemba ba congolais bali ko s'opposer bandeko ndingo na pour rien ce sont des artistes maître Tchura balobi fait rigolo invité Kofi Olomide ouais c'est bien ce qui Kofi il faut que surprise ce qui Kofi a été créé ba problème té oya Kofi a été yo ngapo na ngana lingaki ponanga en tant que congolais na monaki les 20 les 21 Kofi les 20 Wera engesa la so bien collé créé pour ngana Wera ti comme yeba na tena bâtiment ka mama Kofi mamusu surprise mais na ebi ke Wera ko zanga te par rapport à guerre Wenge ebi ke raté quartier la Wenge oui bon mais yé Wenge bazara sama bongo 12 ka dano c'est d'ailleurs Kofi boé na linga kalikamba 12 te za caractère moka mabe ya mabe ya mabe yango mo ba lobeso baza ko lela na ba télévision yango moni petit nanga na mono Olivier atomboki azolo makamnyo surtout parce que beaucoup ko vivre ndenge wana te na lobi mama na mona ki série moko boye nani bayaki na nani ne petit mignon Abraham wenge tomboki poani eza mais ndenge ni bozo linga shai azo shai ngenga zo landanga na kisasa jiba zo landanga ba shai ngenga zo souffrir ndanga boko yana na poteta ko yemba alimbonda combien de bana wenge bazo souffrir ba omona nde bazo souffrir comment boliba soki mutu musu fali azio ayena yo be fera yena problème mais non tu peux réfléchir bon côté wenge te système mabe Kofi a na raison hein Kofi le ba doit bebisa musique eza bana wenge bango ba ile impolitesse oh maloba na télévision na ba yondo ba wenge linga bote mais mutalo bango bena Kofi soki musique e bebi le comme une impolitesse Kofi ngata wi wenge bango ba ina ba 12 ba belebele emila lobeza quartier la tête mais quartier la tête to yeba ngo kana ba crier ba mbwake là mais ya ba 12 ozo bengol nous ces années namoni Piroja leki alobi maître moka beta ninja ninja penda obi ke na ki passe mona motema chege baba est-ce que ninja penda un sportif oko beta porte-parole bongo pona premier boweli nini na kata maison mère bote ka ba avion te ba bateau ozo mona ba comportement ndengona ba finga garçon wana Piroja libu munene libu munyero ya potote mutali kolo kilo o kapili loza na potote
ndenge pe bafinga bato ebele. Non 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 non, butu Sankara na te tolo wana muta bete bambata. C'est pas bon pour ndeko beta ndeko mbali ngona atika na souvenir ndengo wana. Na mona pe musu na no elano parler là wana ni déplique. Yiba bete mbata la porte de la chapelle. Na miso moi sinaï. Azule musicien. Est-ce roi David écoute azue gogo na Bruxelles. Kif Massa moya boxer batinda ye 12 ans ya maison même mettre non nas pas au beta mais maman BCG les karaté ya mona choke bon chic bon cher bana manga mona te ah au région de Siko Kofi que Kofi a na raison que wenge mais risque wenge a JB ah c'est que Kofi donc Kofi a na raison que ba bango ba ira makambo mais JB pas ça wenge na yebisio et gogo roi David a zona Bruxelles yo la bossa na raté a ganga la Kofi monoma yo kawera Mozo simba artiste mais 12 euti wana pourquoi na mona mukomsu nani eboalote pas zo là ba bete mbata ti le liso zaka koningana na paria est-ce que to oka c'est le wenge mais c'est pas nani pas tabule ezaki bongo et pas que la biso il y a OK just nani l'homme zaka boy mboko pa yango moni zo fin za mabe yango moni bandeko na misie bazo silika bazo ekobi mana ne bimite wana tolo ba musicien bo ba danseuse bo ba kota normal vieux to mama kilezo tanga ba ba botisi ba ko abwe ba no bate. Voilà, nous sommes avec Maître Touramom, on a parlé de la culture congolaise, on a parlé de culture mais on parle maintenant maman c'est dans le monde pastoral. Il y a deux hommes, quand je parle de deux hommes, parce que si un homme qui m'a toujours dominera toujours na Facebook, na YouTube, na TikTok, Facebook. Il y a le cas sur quoi faire baiser Jésus, nazo baiser mobali nanga, nazo pesa mobali, nazo le mobali nanga mbanga. Jésus a lokotanga na âge à 10 ans. Jésus o ba photo a Yesu ba lo ba keza aza artère a boya bi wana terre na bino ya bimena nga na ndoto. Mama Gerda. Non maman wana somi état nyonso ya mangenge na 6e niveau c'est que za puissance de na 6e niveau qui que na 6e montagne. Asomba ngono faté ba lumière a tia ba photo Yesu na e. Yesu to bi as a film. Non déjà Gloro Langi yo so comme na poto na sepeli ndenge s'intégrer facilement na mono do sala formation qui to loko mama bana na presque coup de chapeau ba bazako lo ba pamba pona mais so ba yebi vino ya lelo yo ba tusu ba ko lo ba na télévision te ba mono ka na musique biso to to mona mambo sala ba osala surpris. Donc moi je crois que Yesu wana Bible lobi dans les derniers temps ba ko lo ba vino azana ngomba azaka suna ngomba te aza awana maya ko suna maite l'heure est déjà venue. Il est déjà là où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Ça n'a rien à voir avec Bamaïwana. Et puis Jésus a nous montré la photo comme on a Robert Power. Robert Power, c'est un acteur. Amilaka masanga, amilaka cigarette. En fait, bazoye Robert wana Power bazoye kaka pona rôle ya Jésus. Depuis 1977, azolo bakake eza na ngonga i Jésus nazo répondre na monde entier nazo bala bino ke nga bazoki nga na tourner film bolongola nga na banda kuna bino bo boaka nazaki na nga acteur simple. Il paraît que ba n'écoute le bossé kufa. Mais c'est normal parce que c'est impossible à komona et puis nzambe ba représenter ka été gloria. Omoni nzambe to bako. Soko moni mutakoma na moni nzambe za na forme c'est un aventurier. Yango moni ba pasteur na obenga bango ba trafiquant spirituel ba osala makambo. Maman fois même plein mamaki mon ancien. Maman Gerda. Il faut que les plein même mon ancien. Ba pese ba kisha za na problème na mutu. Parce que Israël o yazo ganga yezo ngo kutaza pe na Israël isute. Parce que soto landi Bible lobi na yaki po na bango. Babo ingai. Ngolo pesa meli mutu. Et pesa meli mutu biso nation. À tous ceux qui le récit. Bilé ya bana bato ba pesa na biso. Bambwande nation dans mon nation à tous ceux qui le récit quand son nom l'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Israël ne bazana baza aveuglé. Ba yebite que Jésus oyo bango ba boma yende sauveur. Il a fallu ba ya aya le suko zonga ndenge Bible loba c'est le promesse ayi bisa bango ezanga mutu bomaki. Siko mutu wana kuna kutazate bango bazana ba guerre na bango na Gaza bazo bunda tongo medi poko. Siko oyo zo baiser wana so baiser ne mutu batamela ka cigarette wana. Mutu ya masanga wana Robert Power. C'est lui. Mais tu vois ko baiser on a zo baiser na ngale ngo na zo baiser Jésus na ngana. Na ke ko baiser na mobali na. Abalate mobali ni akufa soki na yo. Ah, faut pas sukolaye. Il faut pas sukolaye. Faut pas sukolaye, faut bana gikole baza bien. Te baba utakuna ba yebi baba za ko ke bangomba trop. Bana mona muke je sabimela kaye, je sabimela kana oya photo wana pesa kaye photo pesa kaye ba yango mona katambola kanango. Solo so lekila batu ki akomi ko modire tina mutu. Abina modi na longoli bilembo nzamba tsakati na yo. Jésus supérieur, ça mutanda supérieur na yo. Atana armée ba respectera mutu. Na longoli bénédiction nzamba tsakati malheur na non.
pas lobi kangambanga na oza liboma na mutu déjà c'est na dafa kende soka lobi aza mwana kinkole ngana ba mama de 5 aza mwana kinkole Jimmy Malenga aza mwana kinkole ba petit nanga Francis ba ze belé ba na kinkole ba za intégré aza mwana kinkole na lobi déjà vie ya mutu eza destinée gloire mo ndongo za boy nzamba yebi na lobi na lobi kuna makamunyo soko na vie peu importe ce to loba nzamba yebi o appointa pona yo raison pour laquelle tant vous allez que ça va croire un jour ko mana poto nana ndime ke lo ko bota ozaka na souvenir mona ka chakolela na télévision mukolo okufela ka mwana no le batu ba yoka mwa batu ba seka ba chola aujourd'hui tu as des enfants et puis ba mibali quel mibali donc yebisanga nzambe na ebe makamano nyoso tout mais bata mukiri bazako lelo baza sona ta ko seka yo lelo ozo sala ba formation mi neno ba ku ba mso ko sala te poza ma classe donc cela veut dire que ezana makamsu nzambe mutakolo bateke na longoli makambo lukuta. Jamais une personne dans la vie peut ôter une chose que Dieu a mis. D'ailleurs, la Bible dit Dieu ne se répand pas de son don et son appel. Et pas moutou. Oh, il y a cela qui déjà pour la gloria. À ta gloria, salima be. Et ça, ta gloria. Mais, tout ça, la boy. Ser moka zako yembe la nzambe, bache zemi. Est-ce que nzamba longoli il kabako yemba wana? Ba mari misamba zako yemba wabota kite? Donc, ça, c'est la grâce et la gloire de Dieu qui est ça na moutou. Donc, il y a na iso na bike fois, mais maman, on Mama Gerta. Automatique fois que ndesene pepe ça peut côté la bango kuna. Il faut ça la kuna mbango parce que ça na problème tout ce qui ba kangieta ko bebi sabate belé. Parce que ça na tout so mona des normal. Mutazo réclamer que nazana nga soula, nazana nga yo que no pese ba bise, ozo benge chéri na matero ko fela mobali mamsu pa sukola été. Mais il y a un problème. Maman, il y a un problème dans la vie. Il faut pas bosser. On est ça ngala benga bango ba babinga bango ba bande spirituel bato ba ka kopesa bato biloko moka lokuta na mokilo nde to vandia mutu moko ta koyebisa yo ke nzamba za sikate nzamba za sikatelo nzamba za kati na yo gloria. L'homme vivant n'est qu'un souffle. Au moins to tambola boizaka mopepe yango mona ka muta ko bimaka ba tuti mukoso zaki na yo awat mona moka mukeba zaki na poussette kaka boba ole ka boba poussi poussette mona na kufi yo yebisa ngeza gini souffle kei mutasongi ne normal akozo ngine bembe. Donc l'homme vivant n'est qu'un souffle. Si ko souffle wana mutaza garant muto akoko longola ako sala ndenga lingi c'est lui-même le suprême muto pasteur a lokuta wana ko sala te et puis ye monenga azana bana abaza bana pedo comme ça batakoma na bambongo akoma fait peut-être bambongo so bika ye zom sa yesu na mutema yesu amata mbongo garantie fa filmer mama et puis singa banoteka ba l'huile o euti Israël azoka ba huile ya Israël. Est-ce que vraiment nzamba zanza ba l'huile mama Gloria moi si moko na Bible azako tanga makila ça fait 12 ans achaki l'huile achaki mafuta alukaki banganga nyoso ba pasteur po nganga ba pasteur ba omoni bato azaki na ponga biwana ba dotala maboko ba se diviser à deux parti moko ba ke kota bale deuxième ba prophète bango nyoso mono prophète ba tatali sawana ba lati ba zamba ba komi ba prophète sikoyo mama wana mafuta azoloba wana mwana mwasi wana yoka bazoloba na asali mafuta asali mai balalisie ba melisie ba tongolie 12 ans. Mais il a fallu un jour, il a écouté Jésus. Il a entendu parler de Jésus. Maïté, mafuta te. Pierre a télémis devant la porte du temple. A moni boîtier de naissance, aveugle de naissance. Acha qui est mafuta te, après ça qui est maïté. Alobi, c'est que je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Et ça qui est mafuta. Batunyo soto ba bota ba na sa moyo na Bible mafuta te maïté. Marie, ange yako seke okobota. Mama ya Samuel, ange yako mona yake okobota. Mama ya Samson, munoko parole. Et ça qui mai mafuta te. Parce que ba mi ba trafiquant spirituel mama ndengona automatique na pays lokola o mbala moko mise en examen faut pas chia za na poma mutu. Parce que pour mutu yo pour ba toza na dépression. Na kisasa mutu so sala mama ndengona to mona normal. O kaza déjà ya kobeba sans le savoir. So ba meme apesi ba kisa repos tanga ko mama na bo sali makambo wana. Combien de choses sur le réseau qui est bataille tant pour la soda et belé cortège à ba voiture ba amer les gens demandent que azunbongo wapi et c'est qui est grave. Ba drapeau ya Israël akomi tola tango ko tambola nango et le réseau qui la batu ango wana. Maman Gloria Israël otozolo bao bango bazana bitumba bazo bunda makasi wonde ba onyo ko la ba bande ko biso gazate. Bible lobi Dieu c'est l'amour. Dieu nous a aimés, il nous a envoyé son fils afin que quiconque croit lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, si ko amour wana oyo bango wa ya zoro ba kolo nzambe. Tala makamba o sala bande ko gaz. Ti lelo baza chez ba lia kati wa melati ba bloquer bango. Bolingo za wala. Est-ce que le drapeau israélien est représenté dans Netinin? Moi, na Congo,
ngai ko soki nzambe asali ngai gloire moi une émission na yo funa kata basuki ona longola bloka mato funa comme pasteur pour na moni appelle les autres déranger tant na mona makambo ça me dérange ngam na zo sans kotanga bleu bande na mona ça dérange comment expliquer mutalati drapeau ya Israël o bazana bitumba ba osala ba bombe ba osala mangabele ayi na ngona kisasa les gens militaires o ça au de guerre aboko kinadola na mama wana azola ndele ponani faut musko tuna armée na biso comment militaire ati tenir benga ya boya. Je parle pas d'un policier, je parle d'un militaire qui est dans la guerre. Bérémé rouge, Mpandi. Gloire armée, on est sous armée. T'es surtout comme on a dit à Makambaboui. Ah, on a poto. Yo sommes na policier au tambour na moto. Yo que nous sommes policiers tambour na nos anan. Mais police écoute tout. Il faut nous comme société où il y a sécurité, le comme mamba, basima c'est ça. Mais ce que nous avons comme une armée, c'est qu'il y a un problème. Bon, c'est tout à fait normal. Pays n'a pas payé le coup. Il y a une distraction, on a battu la soumaïté, courante, pas si on va souffrir. Comment on a déjà un prophète? Voilà, je suis avec Maître Tchoura. Maître Tchoura, il y a un prophète, mon père, il y a un TikTok, un prophète Moïse. Oui, monsieur. Prophète Moïse. Maman, la prophétie des prophéties, c'est la Bible. Madilou, musique à Mokili. Mayemba phrase mo se pelisanga lobi motuna yo nazue anote na mokili na ko luka sena Bible soki yemo ka comprendre que tout eza na mokili za vanité il faut na luka na Bible sikoyo prophète wana o yazolo bazu yango wapi bienvenue ngoy azu yango wapi prophète des prophètes c'est la Bible. Cela veut dire quoi? Bible lobi na biso absolu c'est la Bible. Prophétie des prophéties est la Bible. Cela veut dire quoi, maman? Na Bible, nyonso mono lukaka na vie na yo na kata Bible. Bible tient la biso na Deutéronome. Obonga na kobeba. Soko lingo bonga yo. Soko lingo beba yo na Deutéronome la malédiction et la bénédiction. Et ça na Bible na Deutéronome. Sikoyo oyo bango bazoko sabat et puis prophétie mona kaka noko azolia yo. Papa le kazoli ayo na Bible banda na mona Genèse ya pokana mona o noko ya Abraham poso de landiku ta Abraham tata na zaki nganga Abraham ko Abraham tata ne grand nganga yo na quartier meti quartier no ko na nganga mo boyebi ne tata Abraham mais peki sa Abraham azala père multitude te Salomon to benga Salomon auto na nzela inceste auto na nzela kindumba mama na ye azaki mwasi ya mutu iri David a bomisi azu mwasi na botine na abache ba komona botine Salomon le ba l'équipe na mbonga na bosu yo esanga bimaki ndengeni. Je crois que ce n'est pas ça, la prophétie c'est la Bible. Au moins la mutu to bono bandeko no bazo bundisa yo oh Bible le ba vous aurez les ennemis les gens de ta propre maison. On est sa prophétie. Prophétie ka mama na bino zandoki tata na bino zandoki noko na bino zandoki go na biso to botama na kisasa awa bandeko basali sa biso okendaka pe maleki na bino bokutanaka okepale no leki mafu siko kindoka ngo ezalaki te ndengeni donc kindoka mona kaka mama leki oh na kata Bible wana ezaka kana iloko moko prophétie oyo Bible le wape salamaka honore ton père respecte ton père afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps afin que tu vives longtemps sur cette terre. C'est un commandement avec une promesse, c'est ça la kata Bible. Amen. Soko lingo umi anasa moyo gloro boko la ba no bako ma 4 5 do na kokoki na bango wana to sa tata na yo to sa mama na yo eza na commandement eza na Bible na Éphésiens. So tangi na Éphésiens 6 je crois. Éphésiens 6. Okomona ke to sa mama to sa na papa po umi anasa moyo yo. Eza oyo nzamba lo ba eza commandement ya nzambe. Mais t'as la banque en église. Papa non doki, maman non doki, bandeko non doki, ma frère non doki. Pourquoi? Et puis, Jésus, il est plus puissant. En aucun jour, le ténèbre aura de l'avantage sur la lumière. Satan n'a pas comme les bisous makasi ko le kanzambe ndengeni. Gloria, nzambe ndaza mokili ya nyonso. Siko Satan a dérivé. Mais ndenge to komo bangi sabatu na Satan ko le quand même nzambe. Porta mora ba militaire. La militaire pe kaka congolais. Pe ka tenio. Teni o te mama wa bango wala ba sai na Afrique. C'est naissance un exemple. Tika ko lo ba boy gloria ko pesa ngana ko bisa makamu susu. Israël te. Tala na prophète ngo hein. Ozomona irage oyo bena trafiquant spirituel escroc. Abi okokaete. C'est normal to kokaete poza ya nzambe te. Kutu mukuna. Bibia ka ocha soyi makoya te bongoye. Déjà ozomona côté ya zokende. Omoni côté déjà ke. Do aye bisabiso kaka mukuna déjà ba publier ocha soyi na chibola to moni lo côté aye bisabiso Moïse mbi na Eliane to sale lo côté. Aye bisabiso Mike Lamba ina zawadi to sale lo côté. Aye bisabiso na nisu papa Kas na 15 ban. Alors bana biso ngona soki royaume wana et puis eloko lo ba na télévision ba konzi bazo yoka. Bo bobi ko na mboka peno eza na nini. Bofo benga ye. Bo tuna ye pourquoi ko lo ba ndengwana. Est-ce que ça malamu ndengwana? Voilà, est-ce que ça malamu
wana maître Tchoura Mboma, maître Tchoura tokota mwa muketo ki mamamba on kana politique. Point de vue nao par rapport à la première dame, elle mérite? Première dame Saini. Elle mérite être là tant que première dame. Non, première dame à moi si il y a président et puis tant que tu as l'élection. Non, je parle de premier ministre. Ah, premier ministre na bosani. Pour première dame to élira premier ministre to élira ndé Mobali nda élibiso moi si na azarane na place na Congo mais biso to komisa ka maman Olive Selanga, maman Denise Salelanga. OK, bazano premier ministre moi si wana azana bino bolobaki de père et de mère. Siko mutu wana za de père et de mère te maman wana naza pour maman te mais aza congolaise pendate. Papa ne mundibo aza mundela aza milatre ne obuta za kobenga mukongo par mobali na ye mobali nenda za mukongo papa ne maman ne utolo mais kabulo ministre sport à le couteau akena okanga na maman ne photo le ministre sport le couteau te ministre sport et le couteau ça le côté bila 0 après sini na sport ale mbonga ko ya wapi amemi mo sina bara na baba office ake sala tournoi féminin dénommé Maman Kisalo tala ba flatter la tête oso mona wapi neti ana poto ko tournoi dénommé Maman Macron et uta wapi okene kuna te mama na lobi boy moi si wana aza d'abord congolais de père et de mère te de ndenge mboka na biso za na ba défi boy toza na besoin moi si penana no te faut na mobali moko aza fort parce que est na ba attente ezali eza fort ngai na cadre ki moi si soki batie pour la fantaisie nde batie wana c'est bon toza suna moi si moko commandant Mimi maman Mimi na kombela qui je pense à ça c'est que si on peut faire une émission ouais aza batie ya ta commandant pe ya ville quoi ba lingi basi batie premier ministre moi si et commandant ya ville comme général akoma asika batie bongo mbere ministre comme général da akoma te général à moi ça va obita moko to mbali bazana bango mais bazali na fonction te général vraiment général baza me batana fonction te mais siko bacha nanu ya mwasi o aza connaître ba commissaire général le quoi bango ba lingi premier ministre za la mwasi bien maman wana Judith basu pe commandant ville ba pesi mwasi ba luki gouverneur ba pesi mwasi mboka za la gouverneur tana ba mande ba sala mboka po mbali ba échouer c'est bien OK voilà pour mbali ba échouer voilà maître Tchoura Mboma affaire Zena point de vue na yo affaire Zena en tout cas na Sengi Maman Denise et yake musika Maman Denise anganité Hermès ba 30 000 Maman Denise rôle neza ko 50 000 ba saki neza ba 100 ba saki ba Kardashian ba memara ba 150 Hermès za rama ba 150 ozo funda etika e ba chaussure ba 40 000 bino matuna bino question te salaire neza combien za na salaire ni azana salaire azoli aka mbonga mboka Congo oza ministre bala ministre moi pas combien déjà mobile na yebi salaire na été mais bazo somba basaki à combien c'est que ça détournement pour moi si yebi salaire mobile yebi salaire na été mais bazo somba biloko ba 1 million banindo c'est que ça détournement donc je crois que en tout cas Zena azali ki na biso to lingi mingi nazo pese loko mo awe pa na yo bozana poto bozana Europe bozana États-Unis banque nyoso tu ozalaka nango Glory Olangi soko keyo que tu na bango nini assurance décès assurance rapatriement eza 13 € na ba banque nyoso mona ga ba misu 9 € misu 13 € misu eza di mais elegaka 20 € te soko kufi makambuto mama Denise salela ngai mama ne banque wana muteko kunda yo soko loba okunda na kisasa banque wana muteko zwa corne longo le tien avion bake kundo suti na kisasa mbongo tikele ba pesi bana na yo ye na banque no ke no tuna eza na poto banque nyoso ezali eza moins cher mais l'équipe même 10 € assurance décès na assurance rapatriement Congo tala kangote ta komela masanga na château rouge ya rouge na kandiango journal na gare du midi partout que tala makamba serré ser na biso Zena za na mukanda je crois que ba comédien tozana deka tozana ngwa pari tozana sur na Gabi Kiwaka sala vese likola pasteur kuta pasteur na likola mwasi na ye na pasteur akosa ki aza pasteur ba trafiquant spirituel yango na baki j'ai fait fongue vraiment pardon que notala na nos familles na maman